Bienvenue mesdames et messieurs dans cette belle et grande émission par excellence. C'est tous les canambons dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Nika boyebi ki to solara ngala bino to kutanaka to betaka masolo ya mboka pour sengeli ki congolais nyo to pe kinyo nyo to tiska zali ay ba neni mboka ne eza ko tambwisama. Émission lelo to solami makambo teli ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapo o ya kata ville prophète Kinshasa azongi. Trobeta masolo état de siège. Trosola masolo ya kinbo peto, puis trosola masolo ya social et pourquoi pas il y a gratuité de l'enseignement. Nazanga ngamo tinakati ya plateau o ya lelo. Nous avons cadre de changer, on a la cadre qui est changé G. Mais tout le monde est allé au bilo boyebi n'engezalaka. Le nom est mon ambo kambo doel qui directement je dis bonjour et bienvenue dans cette belle grande émission. Bonjour mon ambo Khaled Dewa. Voilà bonne santé santé kitoko force Zali. Vérité Zali. Vérité toujours. Toujours vérité. T'as la caméra wana. Vérité toujours. Donc Bolanda biso boroyoka makamunyo so tokolobela pour mboka. Voilà. Merci beaucoup. Là, je remercie directement Poupon Ikoma au four et au moulin pour la cadre émission ou la cadre réalisation, puis la cadre montage à Kitoko et pourquoi pas la mona mboka Lorient Sikere moi la moi si ma casse na caméra woman on ça musela ko mona et pourquoi pas la Benjamin Kilunga reporter on mesela ko tambola tout le monde partout dans niveau auto tambola na balibanda puis to zala la émission au partout aux alliés aux problème benga biso et ça les taliba ONG taliba fondation et taliba parti politique et taliba société tout et ça ko cadre toujours pour la cadre civisme to pour la bolingo Congo benga biso to koya to robeta masolo na bino moi mboka doel mbo to tshulanda comment est-ce que moi mboka Moïse Katumbi Chapo ayaki na kata ville prophète Kinshasa bon selon les internautes balobi que azaki totalement humilié na aéroport et tant que allié aux akata union sacrée et ancien gouverneur ya Katanga et en plus que moi mboka Olivier Kamitatu ba botola ke passeport o message ko tambola nango yo état que congolais analyste politique analyse nyoko sanyo surtout voilà. Il faut to ebisa na bayimboka o bazolanda biso que il faut pas to lotia kombo wana humiliation. Il faut tous en avoir information sur avant qu'on qualifie fait na ndenge oyo yo bengeli wana. Mpona ngana ko benga ngo incident o ekomaki. Mais tokoki kozonga moke sima depuis le 3 février 2020 ministre oya tali makambo etali affaires étrangères a pesaki communiqué moko oyo ezalaki makambo ezolobela ba passeport diplomatique. Et puis, dans le salon diplomatique, il y a aéroport, et dans la catégorie Oyo Batu Oyo, et Sengeli Batika la pon accès ya Kokotaka. Voilà. Notamment, Ezali, ambassadeur, ou baza accrédité na RDC, Ezali, membre ya gouvernement, Eza, conseiller spéciaux ya chef de l'État, P, invité ya chef de l'État, Oyo baza na raya ministre. Bangonde baza na accès, ya Kokota na salon diplomatique. Na oyo etali passeport diplomatique. Tomona ki Mikoleleki mwana mboka oyo za candidat malere Shadari pe nandeko Kalef botola ki bango passeport diplomatique. Pona ko kende musika tomona ki ancienne présidente de l'Assemblée nationale na biso Mama Janine Mabunda tanga utaki séjour na Dubaï. Ataki molongo lokola congolais nyos. Elingi kolobeza na mibeko oyo ekoyaki oyo ministre ya titer azwaki communiqué à lansaki pona makambo etali honneur pe makambo etali passeport diplomatique. Tant yo kimi humiliation ben yango incident par rapport bon, ezali incident fait normal et combien incident par rapport à quoi? Voilà, ezali incident parce que créé ma polémique na ba internaute. Na bande qu'on a biso sur internet. Il faut te reconnaître quand bien même que moi na mboka Moïse Katumbi aza membre réunion sacrée mais azali député té aza ministre té. Il faut te bayango. C'est normal, il fallait. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. Lokola bande comme sou ba sibisaki ba Shadari ba Kaleb. Voilà. Comment la sikoyo to ke moi mokia. Na va to kota page msusu. C'est comme si moi je t'assure à mon niveau à ngambo il dépêche comme on a quelle position moi Moïse mboka Moïse zo balaté. Le vraiment ce qui a tiki union sacrée. Ni vraiment ko sala malakati eux ko perturber ba programme ya gouvernement to programme ya pour nos mesures en 2023 par rapport à chef de l'État n'a postuler encore de nouveau. Voilà, ndeko Moïse Katumbi azana intérêt à ko raisonner malamu. Azana intérêt à ko raisonner malamu parce que azana état moko je peux position moko précaire azalo ko la mutali ko la vélo il faut continuer à pédaler
Vous comprenez ngai? Très bien. Voilà. La descente à pédaler, kaka. Il faut continuer à pédaler. Tu as la vélo. Voilà. Jusque là, ma colonne mi balai et garder na pédale. Il faut continuer à pédaler. Parce que l'icolo moko utaki déjà ilongwe déjà na la muka. L'icolo o etikali ate yango azan l'union sacrée. Akokoya wapi? Akoya na FCC to akokoya wapi? Il faut continuer à pédaler. Azan na kata union sacrée. Il faut continuer à pédaler. Donc ça a appliqué beaucoup de sagesse avant qu'il Ah, voilà. Mais na sepeli parce que lobby loko morote. Balobaka une pensée philosophique. Balobaka qui ne dit rien consente. Donc jusque-là, j'espère qu'avec ma consultation de ça là, c'est aussi là, je crois très bien qu'il y a une réponse mais aux la quand même abordable. Mais réponse déjà, on a. Après, c'est déjà réponse. Silence na lobby mingi philosophiquement. Il y a une réponse. Moi, na mai ndeko Moïse Katumbi après c'est déjà réponse. Silence na lobby déjà. Donc ils a oui. Philosophiquement. Voilà, merci beaucoup za analyse mon personnel témoin na mboka Dowel Mbo tozali na kata plateau directement to robeta masula mon mboka Moïse na mikoleza koya vraiment pour to vraiment approfondir pour to élargir ngo. Maintenant to sosko likambo Italie état de siège. Est-ce qu'il lui fallait to tikala ndenge to kutaka état ndenge to kutaka sécurité za na est ou instauration état de siège to ba ki apporter vraiment important de talent ngo yo moko. Oyobi mwana mboka le dewa congolais to lingaka mingi to ko juger mais to proposer ke lokote. Des fois munene ya biso yango wana. Alors, to moni 18 ans ndeko Kabila. Ti ndenge leka bandeko bazaki ko kufa na est. Tozaki ko tiakate, tozaki ko lelaka bandeko bakufi. Proposition moko te pesama. Lelo to moni na bokasi ya chef de l'état, Béton. Félix Antoine Tshisekedi a proposé état de siège pour la première fois depuis banda ko boma batu na est. To mona ki lobby le 1er novembre, bandeko na biso ba député ya Nord Kivu na Uturi ba désister ba lobby ba ko participer lisusu na ba plénière jusqu'à nouvel ordre. Que non, ba sengi la président de la République ba kutana et puis ba enlever ba luka ba moyen ba suspendre état de siège. Ba zo proposer nini. Donc on a babo état de siège, bango ba proposer nini. Yo siko étant que congolais biso teki ba kongo total nan siko. Lorsque tu zoomons que il y a des députés au bazo siko quoi qui ba longola état de siège voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport? Est-ce qu'il y a aussi ba infiltré mais yango wana ba pesa ba raison valable oyo bango ba linga état de siège longwa. Au moni to vanda 18 ans, to ebaka secret hôtel de Komboso malgré nandimaka été mais félicitations na ye. Oya ki ezaki découverte to salaki. Koyeba ke ezala bande ko na biso baza na kati ya gouvernement, même na armée, même na édifice ou en assemblée nationale, ba c'est impliqué. Mais oui. Bango va proposer nini. Balongola état de siège, mais va proposer nini. Solution ni bazo proposer. Bon, to ba parce que moi sur le moment ko tala d'abord c'est qu'on a niveau ya ba armement autozala on topé na ba mbula matari ba militaire autozala na kati ya niveau ya SLA. Est-ce qu'on peut dire vraiment que autozala ba armement capable de bongisa maki parce que ba qui veut la paix prépare la guerre. La guerre, très bien. Est-ce que tu prépares qui vraiment honnêtement de manière que tout le cas tout si c'est incursion tout ça na kati est vraiment. Parfois la technologie aussi à l'élo. Qui wis pas kem parabelo, molobi yango malamu parce que biso to sala latin. Ndeko président de la République ba sorti azo sala ko bimazo bima to yebi yango penzate mais to komona juste na ba geste ndenge zo salema awuti ko na Israël akenda ki na bande ko na biso ya les Émirats to mona ki ndenge azali ko bazola ki saye technologie et armement o ezali à la page. Je crois qu'il y a puis ezali et puis toyoka ki ndenge 1 milliard o ba pesier pour appui. Nako sengande toko sengande ba proposer des présidents de la République ba renforcer armée na biso na technologie actuelle pour na ko éradiquer ba groupe union sur ba rebelle wana. Je pense que ceux qui bazo kuta na président de la République pour la grouper ça ba proposition ne kozala malam. Mais pour na ko enlever mesure au ezali ya état de siège et ko proposer le côté na moneza idée malamute. Ngai na ko senga kutu président de la République ba tia ba moyen armée na biso ya FARDC ba équipé yango na ba armée pe ba engin ou ko senga que to e ba ko éradiquer mbala moko ba groupe ya ba rebelle wana une fois pour toutes. Mais est-ce que côté d'abord depuis l'état de siège en banda tout qui est dans moi 4 mois est-ce qu'on peut dire quand même que ça va retomber mon positif? Mais oui, Tolandi discours ya chef de l'état et ça na ba secteur oyo la politique et ça ba secteur oyo FARDC il faut to louer effort FARDC zo sala.
Il y avait des secteurs où les ala qui occupaient na ADF, les lois a récupéré l'armée loyale. Il faut te reconnaître yango. Il y a des avancées positives. Voilà. Mais alors, kota la siko ke nenge balamboka bango basengi balongola état de siège là. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer par rapport au chef de l'État et dans la télévision? Puis, qu'est-ce qu'on peut dire par la population par rapport à la vie où ils mener dans l'Est? Voilà, une armée forte, où ekoki ko sala ke lokumu ya mboka pe. Soko moni na kala armée na biso zaki compté parmi ba armée ya makasi ya Afrique. Oyo même Toyoka ndeko Kadhafi alobaki si j'avais une armée comme Mobutu menameka ko attaquer États-Unis. Toyoka biloko wana. Tokosenga la présidente de la République à s'impliquer dans l'affaire au sous makasi après ça ba moyen à faire d'essai et puis toyebi ke tokolonga etumba oyo. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tout le monde état de siège. Tu as dit que Banderomi va se mais aussi Banderomi va se vraiment que l'état de siège est continué. C'est comme si vraiment qu'il y a resté de la catégorie. Mais nous, état que les Congolais, tu souhaitais toujours que Bolingwe Zala. Tu souhaitais que le chef de l'État a réussi l'opération de Longola insécurité dans la carte Est. Pourquoi? Parce que Congo n'est pas causé par le Congo esclave jamais qu'au Kabwana. Mais tant que nous avons côté pour le intérêt privé na bango, en tout cas il faut télémêler yango. Tout ça là l'ensemble eux permettre que les militaires au bazar la carte est, bazar les militaires bomoko. Les militaires au bazar la carte est, bazar les militaires au bako bunda poko luka vraiment que elonga et ça la carte Congo de manière que bande ressources la carte est bazar la base kimia peut Congo ko kimia parce que ezala biloko mingi ya kitoko ezali ko senga que ngana yo to bénéficier yango mais tant que ba des ezali kuna je peux ça toujours boulu que mabe eko zala na carte ya mboka. Voilà. Donc, quand tu courir vraiment derrière les temps, tu qu'est-ce que les Camerounais Kilbopeto, mon amboka Argentine, Ngobila Mbaka, vision depuis à la saison de Bandalungwa et pendant mandat na EU. Nous devons noter, est-ce que vraiment, ils allaient là-bas avancement positif ou Kilbopeto, ils allaient cicater par rapport à la rentabilité de ce monde. Alors, on n'a pas mon amboka, Doel Mboto sur le plateau. Au monde Kilbopeto. Merci de Godé. C'est là. C'est une question là. Tant que tu as mon Argentine, Ngobila depuis Bandana, ça Kilbopeto. Nous nous Congo par rapport à ça. Est-ce qu'il y a récit ou pas? Na sepel d'abord pour te okoti singai dossier pekombo ya ndeko Argentine Ngobila. Malgré que na secteur Kilbopeto mais il faut lobela ils vaste. Non, on a le droit loba. Je suis un ndeko Argentine Ngobila. D'abord oyebi ke na tangu ya ndeko Kimbuta ba traiter ke na ba monyoso. Oh Kimbuta fumeur de chambre, Kimbuta boye. Mais ngana zo mona on dirait mwana mboka Argentine Ngobila zo sala ba bi mingi. Par rapport à gouverneur passé. Avant tout attaquer Kilbopeto. Dossier moko nazo tambola na limité à Kobanda première ri Kobanda troisième ri tu ozo mata. Nazo mona batte clôture, batte ba G ya bana espace moko ya ba G bana ba parc d'attraction moko boy. Parc d'attraction. Nazo comprendre tema projet on est où web. Et le média reste silencieux bozo lo belango tende kodewa. Voilà. Est-ce que bozo calculer na lobalgola ndeko Molière papa Molière nenga bendaka maloba? Est-ce que bozo calculer ba risque za na boulevard Rwanda à 0 mètre ya voie principale? Bana balongwaka bayaka ko sakana en plein boulevard. Projet wana ba kino il faut ba boya yango. Fiki une foire internationale. Ya Kinshasa. Utilité nango ezani ni botika yango na triste sort. Bon retongela bana espace de G, parc d'attraction, en plein boulevard. Mais ndeko Argentine Ngobila fani na poto. C'est comme si des gars tu as calculé les sika voilà. Mais je ne sais pas. Ndeko Argentine Ngobila fani mingi na poto. Amemela biso mambo poto. Est-ce que na poto ko sala lelo kwana? Yem davani na poto. À 0 mètre na boulevard. Tozwa baba mituka wa minene to desa 7 moko ekoti na clôture wana. Oyebi ndonga bana bakokufa. Isa ida malamu te. Bon, tous on a la Kilbopeto le lobby. Voilà. Kilbopeto, d'abord on a eu Sony qu'on faire déplacer chef de l'État. Na bureau na épée comme maïti aya inauguré Katiriban. Na bandal. Sony, na bandal, les a Sony. Depuis lancement Kilbopeto tilelo, yem sans changement ils a web. Limité les a qui chasse à te, qui chasse les a vaste. On irait résumer, il y a Kinshasa pour Nandeko, Argentine Ngobila les a limité. Le fait que tu as commune pour la sera limité. Mais wa mingi. C'est le banalisme.
On dirait qu'il ne peut pas être échantillonnage. To kombola kaka boulevard to kosa mena. Na kati ba Venise ke botamboli. Mais est-ce que ça faut Jacqueline Ngobila akota le lo na wuti na makala na tongo. Est-ce qu'il faut Jacqueline Ngobila kota la kati ya ba quartier ba bourgmestre bazali, il y a des bourgmestres aussi ba ça va soda na ba chef de quartier, ba chef de rue bazali. Voilà. Jacqueline Ngobila il faut zala en même temps régulateur asimba fimbo. Parce que le lo soke kwai e ko kwai na mutu na yeba kotala ba bourgmestre te. Ndenge toloba ke non. C'est le président de la République qui est redevable devant la population en 2023. Jacqueline Ngobila se redevable devant la population pêche et pas chef de l'État. Il faut Simba Fimbu. Il faut Simba Fimbu azala en même temps gestionnaire, azala en même temps régulateur. À quoi il s'en a pas bourgmestre naïe. Ndenge vision ya chef de l'État zoki vision naïe. Il y a makamunyo so ya gratuité tout à Pessi. Ba oyase na gouvernement na ye ndenge Jacqueline Ngobila il va avoir vision na ye kin bopeto à quoi il se lango et pas ya ba de ba bourgmestre et ba makamose belé ko loba ta ezamuke. Voilà, merci beaucoup. On a vu que makamose belé ko loba mais c'est à ce que je sais il y a aussi des bourgmestres compétents. On va ça misala malamu zo mona na miso au c'est ngale dewa nazali buto atamula na ba commune surtout. Là je remercie et je félicite encore de plus Simon Lamboka, Jacques et Piana Munze. Bourgmestre Maluku puisque Maluku zali commune auto yebi ndenge zalaka. Oza ata kino abote makiyebi commune Maluku ndenge zalaka. Mais ko mona lelo OK, mwana mboka Jacques et puis na Munzi azala à tête ya commune wana en tout cas te to peut se féliciter to bakeli ba fla parce que mwana mbala zo bunda. Et en plus tous ces derniers to mona maman auto aussi maman Brigitte Mwaluke ozali sur bourgmestre commune en Sélé to benga ko solo na par rapport à gestion commune en Sélé. Mais on peut se voir casser mouké. Tout cas d'abord au niveau régie, pas balancer sur les mains et on réveille juste après pour continuer à mon mboka Doel Mbo sur ces plateaux. C'est parti, Scotty. Et à niveau personnel, c'est différent. Alors, baza mingi baza ba nouvelle unité. Zana numéro matricule. Baza payé ici, baza pris en charge par l'État, mais ils sont obligés de travailler. C'est un grand problème. Vous voyez une maman qui quitte son foyer, qui va travailler au quartier. 15h, 16h, elle doit rentrer à la maison, mais vide. Mais vide parce que l'État n'a pas encore pris en charge ces personnes-là. Faute il y a commune en son temps tokotisaka bakomba ba nouvelle unité nyonso pour bazala mécaniser et payer à la fonction publique. Il fallait mécaniser agent. Il y a ministère mosusu. Mais il y a le ministère de l'Intérieur. Quota polémique, si les lots va résoudre le problème. Dans l'entretemps, il y a des gens qui se donnent pour travailler. C'est un grand problème, ça. Le niveau d'abord technique, le niveau financier par rapport à tout le monde, c'est une collaboration entre la chef de parti et la chef de il m'accompagne. Il nous accompagne très bien, sauf quelques chefs de quartier qui sont réticents, mais il nous accompagne sans problème. Le problème, Nabango et Zalika, il y a échangé un contact. Nous faisons des réunions de temps à autre avec eux. Depuis que je suis là, nous avons déjà fait 4 réunions avec le chef de terre. Pourquoi? Parce que il y en a qui ne comprennent pas leurs lois. Et depuis un temps, conflit et quota pour la gestion des terres. Batika ya bango msala koma koteka mabele. Or, un chef ne peut pas vendre la terre. À côté de mabele, il faut. C'est là comme à cause de conflit.
soki oza chef libota batali ke ozodame yo moko ale baconspire contre yo badésigne mosusu partout où je suis passé puisque nasi na bandi descente na bakartier tozosensibilize bango tozoyebisa bango ke comportement bazoadopte eza yango te eza nini yo oza chef coutumier ozwi mabele soki oteki na mosusu mwana na yo akolia azwi mabele moko wana atekeli motu mosusu sikoyo neve na yo ere akomona makambo wana alongwe mpe atekeli ya ye motu ekomi superposition. Ça c'est un. De deux, bazoteka biloko wana bazoinforme quartier te. Et le quartier lere bakoya na mikanda na bango enregistré. Il va se rendre compte que sur le même terrain, il y a superposition des documents. C'est pour cela mikolo nyonso oyo bazali soit na se awa na tribunal soit na limité na 4e na grande instance. Ils sont invités chaque jour. Alors, na réunion tosalaki na bachef de quartier nayebisaki bango ke soki moto aye koyebisa asombi lopango, la meilleure des choses ezali ya kokende kotala emplacement ya lopango. De retour sur ce plateau exceptionnel de votre belle écran d'émission par excellence, c'est Tolé Kanambo dans la seule émission qui vous plonge au cœur de l'actualité. Tout le monde a commenté ce que maman Brigitte Moalou qui a sali beaucoup mestre il y a commune à se commenter ce qu'il y a pessima calculé par rapport à la gestion de la commune voilà. Bon, si vous continuez mon amour cadeau bon, là où est-elle toujours na carte il y a kili bopeto. Comment na makabebele zo sala na carte à Kinshasa où est-elle le cas de spoliation, nous surtout na carte de la commune et autres. Il faut condamner toujours mon amour ka chatin gobila mbaka talis qui s'appelle beaucoup mestre ce qui va ça misala voilà. Merci mingi ndeko Alain Dewa. Oyebi likambo ya kin bopeto oyo soki mokonzi Gentili Ngobila Suki a consulté biso bakinois. Tozana bakinois bazana baida malamu bakopesa ye. Notamment ngai mokope. Na pesa yo aspect musuto bosa na mingi. Webi ke même ba souciate yo ka souciate. Eza pe ezo mi mape bo soto na Kinshasa. Ba souciate oyo ba la police. Ba conteneur vani partout le commis belé. Na kopesa yo exemple moko. Okomona conteneur kutu te ba souciate musu ezana ba tolo ba kangi. D'abord, avenir ezayi à 4 mètres. Ba yeba imposer ba tie conteneur moko wana ya 2 mètres kangi avenir. Soki mitu ezayi ko lega elega zuzu te. On les appelle la carte d'insécurité comme la carte d'insécurité. Insécurité les zuzu. Et de deux, ba koza mitu ka oyo ba kangi ba peser ba kangi ba yeba vandisi yango liboso wana ya souciate wana. Ba ndeko la biso ba quartier na ba avenir. Ba voilà, ba bloquer accès public. Et puis bandeko baza nzinga na butu wana akoya na salité ya boki na samutuka fulu maye ko ya wana etondi wana na bangungi nyonso komi na bosoto basusiat soko za na tembe bosala botamola na villa Kinshasa bokomona même basusiat ezo créer ba salité belé ba mituka kokufa. Voilà, là directement on doit trouver la interpellation par moi Namboka le général Silvano Kasongo dans peine informé bino que na zwaki sango ba de ba na ngambo ya pont dans les routes Kali côté ya soki saint bon côté ba kuna ngamba pont kuna babi ba ujana o baza kuna bazo créer ba insécurité moko totale à partir de 19h bazo coopérer ba taxi ba kati courant ba mona muto le kate na sac ko botola ko kanga ba bloka ba tout ça. En tout cas, s'il faut continuer à autoluka qui est à l'est, mais la carte de vie pour que ça encore insécurité mon côté tabou. En tout cas, eza insécurité. Même insécurité wana, rebi au côté partout, bana kuluna, ko ko vana tira ma niveau. Je sais que c'est la kimia pour le créer des ordres. On a ligi. Tout le d'abord élément oyo to sakina mon mboka chef marque
Likibi, le chef coutumier à village Kipoko, a tellement insécurité, problème par rapport à problème Salamaki, Namboka qui peut interpeller l'État à quoi qu'on le matin, mais à charge à bateau créer la sécurité de manière que TMA, c'est parti la régie. DG tozanga na DG na problème ta mokete. Ye DG ngoye bosa zanani, kata Kipoko azanani. Na loka même reprise qui azali enfant adoptif. Dès tazana yete le commune yeba raté. Tazana zaki péché. A cheki maman nezien baboti. Ya mutako. Na loka tu fois que choka lima kama pouvoir akene mbwantaba, et pas maman na ya wuta. Na gouvernement bankan. Na wana ipote. Quand on a un gouvernement, un chef de gouvernement, alors le bateau, qu'on a eu à ticket là, au Tiabango Wapi. La réponse est qui court. Dans le bateau, ceux qui ont du pouvoir et d'aller pour un bateau. Sans bateau, au pouvoir T. Parce que bateau n'a pas à seul coup à ticket là, tout qui est besoin de tout qui nous bon sans boca. Réponse nangaza ki yango wana. Njoka nde bango bazali na makambo yango mosusu na kata mitema na bango. Bako céder pouvoir te. Pour le pouvoir basi ba mele mafuta njoyi bayoke lenga miel. Mwebatika miel ezate, il faut bana kumela kama mafuta njoyi. Abana koteka kama bele. Pour dire basi bayoke lengi mbongo koteka kama bele bayoke lengi nango. Sinon, pas ça, Bango, na Kipoko, on va na zali chef coutumier, bazana droite, Kipoko, moi, chef coutumier, zali moko, pas deux. Nous ça peut péter. Chef Kipoko, zali moko, gaël, kibi, embo, marque, terminé et fini. Mais tant qu'on responsable, la zali, fou. Oba chiba yubi mbatu nyonso ke fumu yewe seyo za mwana mboka wana oji client okokenda ye wapi client wana yoji seyo za mwana mboka na penda solo sina jikli na okende pa fumu ya papa na mwini mutayi kubimela ngayo uluko mabele. Mabele ezali kine ko lakisa yi oko lakisa mabele oko ya oko mema mutu wana te pana ngai chef o memi pana ngai apesi bon na fait acte de session na yi signature ya ngai cachet ya ngai bon apesi ata ozaleki na ngai ata mwana ngai na effort non sali ojiklia na opesi na liboso 10% na yo. Pour le vote de courage, il y a un après une partie pour le vote pour la famille. Na problème pour y a les bottes na minoya et na Dieu y a bien un petit bilan. Na bien peu mon Dieu baya baye na jito ba on a petit bango. Et le raison que balia va tenir na famille. Okoya mingi pe exemple to lendeng ekobuko ndenge mona mi ami to lepe na ndenge mo ekoki mais yo ko za lo bate ngai mfumo kende ko vana quelque part kuna pe au salaire royaume na yo au terme mabele ozo ka caché ya mongwe oya tia kufa depuis 2010 te lelo caché ona na ngoka so mutaye o tie caché wana na yebite yemta kufa wana suka la mukaka aya ko tiba caché na mekana ba bateka ka. Non, après à Djung la cimetière, n'évitez. C'est bien aussi au yoga le candé on est salam. N'évitez. Mais ça le quoi que je le vois, mais ça va aller dans la prison centrale. Comme ça va dans la prison de Toulouse. Karabana comme ça. Ezali tatamoko lokosa. Azaki ovanda kuna vanda kuna pana bango. Tata wana suka ji client aki la place
bakena ba client pas na ye même après c'est $10,000 il y a au fait à $100 au moins c'est que c'est gratuit nous tailler le client après $10,000 après $5,000 nous au fait $100 et Nicolas Bani donc je dois travailler na yo ngamba na yo après le coup ba client yo lia kambongo yo fait avec $50 $100 après on a mon qui ça ne va pas nous communions sur la menace tatawa comme menace il y a moi na ban donc comme mal à l'aise oh mais si on est oh yo zo kina ko yo kan ba ta marque kuna na chef marque ozo kina ko yepsi bango ba secret bu za kana ba alibite ngabanda marque jobo continue chez marque jobo continue ngalo na ito kutana bote to dialogue ngana na ta aucun jour mais te wana nyo sazo ba le kuta babani ménage comme ménager tata wana mon moi ba nchi exactement non si c'est comme ça déplacement on doit tirer une notion de plan ya mwana yako yuko ndako na yawa azinda ko quelque part kuna azape locataire amene famille na ye oui ko banda kuna non ça bengana ki ngam ça na lunga ki kuna ta ko banda pana ba ko na tani bato avant de voir le matin à tindi bana lugo on ko zo tirer kinanda boya nango bana ba ke kuna ba boy ba luba we lok mo ko bimate bana pepa sel par la force bana ba saka bitumbe bandi bango na bango kuna e pana nga wate e pana nga kama tumo ka kende kuna zake ba boni bitumba kuna ba polisi ba yoko intervenir ba beti polisi ba ziki ko awa so mo ne photo wana te zepa ko na ga go so mo ne photo ndebe de polisi makila te chinga l'état alembaka motu te makambo nyonso natima maboko ya leta soki ntango akala ko ezalaki bien ezalaki na couvre-feu voilà tozo ko tsesko mona mboka doel mbo na la ligne route ba papa ba conteneur ko tuté ko biku zaka mo ba ngara mike wana alors s'il faut maintenant ko tala ki yango zo beb ça peut sous propriétaire ville qui ça on propose maintenant quoi de manière que qu'il peut être là et le moko visible na kata ba kinois projet Kinbo peut deux projet moi kitoko nazalaka estomaqué ya koyoka discours ya ancien vice gouverneur wa Longwaki alobaki que no Kinbo peto et Simba tout nazalaki na pasi na motema toute autorité vient de Dieu mais tant autorité zotanga azoloba langage ya bongo elingi kolakisa ke non donc isa mawa poto fanda kaka wana te na kosenga na gouverneur à ville ya Kinshasa a consulter biso ba kinois to kopesa ye ba idée malamu rôle ya ba chef de quartier rôle ya ba chef des avenues et ça nini chef de riz surtout chef de riz il faut la réforme de chefferie ya ba chef ya quartier na ba chef ya ba avenue tout ça na ba projet ezali. Merci beaucoup à projet Belé moi mboka doala zo bimisa ta ke congolais ta ke kinois surtout alingi mboka ne bonga ya on a interpellé même ba député o boto votaka bo kine le gouvernement na kata ba assemblée provinciale na kata ba assemblée nationale ba loi nini bo votaka pour l'intérêt à peuple aux alliés de tout ça va bantu to yebe que député votaka ba loi mais aussi tout simplement ba sentiment mo to zala kalango la hôtel pour mo le secret sanitaire zali député pour sensibiliser mais ba tout mais ça ba oh le bazo bunde pour le lokolo ko bongisa mboko za nsengo mais 2023 boko yoko ça peuple na carton soso na soso moko carton côté soso moi polo en tout cas ba chose moko en tout cas to se paye dans côté merci beaucoup na maman Brigitte Moloni kamonya pour ces ali maman ozuli nga vraiment que abi ngonga oyo zali ngonga oyo la sakina na ligne peuple té tout d'abord de cette auto sala qui na commune en Sélé parce que souci la bango zali que commune en Sélé d'abord balance bango bazala batali bosso ko bossa commune en Sélé alors à chaque commune to peut batabo ba télé parce que ce qui est dans chaque commune vous avez leader bazo tellement pour luka émerger sa commune et ko permettre que Kinshasa et bonga c'est parti mon mboka ziko mamba et on revient juste après. Tozali na commune ya Nsele na quartier Mpasa terre jaune ndenge kaka boza komona bandeko basangani ebele boye ezali na cadre association les amis de Gisèle Moloni AGEM en sigle ezalaki mokolo ya dimanche 31 octobre 2021 basanganaki mpona kosangisa mayele ndenge nini bakoki kokumbela commune na bango ya Nsele la vision à maman Gisèle Moloni Kamwanya. Poyende en qualité de présidente de la Ligue des femmes et un mouvement de solidarité pour le changement MC.
oyo autorité morale nango eza mwana mboka Laurent Batumona. Maman Gisèle Moloni na vision oyo aza nango na cadre social souci na ye ezaki lokola abotama atanga pe akola kaka na nsele esengeli ke nsele ebonga kaka na bana ya nsele liboso babandaki masolo na bango ya koprésenter d'abord couple Moloni liboso ya public pe secrétaire association AGEM azwaki temps ya koexpliquer bana ya nsele importance ya kotambola na vision ya maman Gisèle Moloni. Assistance des personnes vulnérables tozali association wana il faut etelemisa nsele na biso alobi tokosuka kaka mine ito misatu te il faut tokoba ebele mpo nsele eza ebele nsele eza na bakartier ebele nsele bandi banda badara toza na mpasa maba toza na pasa 1 oyo tobenga bana diobu bana terre jaune atala nde boa kitoko ese koyi komibetela susu maboko. En qualité ya présidente ya Ligue des femmes ya MC interfédéral ya parti politique na bango ya nsele azwaki maloba pona kolakisa public ke kosangana na association ya les amis de Gisèle Moloni eza malamu parce que eza komema mbongo wana ya lobby na commune ya nsele. Nzoi merci nakobanda liboso na ko remercier Otobengi Papa Patrick Moloni na befort oyo azosala pour que mwana ya mabele oyo tozomona toujours bazana maman Gisèle Otobengi na kombo ya Pichu Bidingi akoya lokola candidat na national soko pesi maman Gisèle bavoa et bongo ye moko mwana mboka Patrick Moloni Muke chef ya village tolingana pe sous groupement ya Mikondo alobate po azwa 0 eloko toye koswana bino tomoni pasi mingi na nsele mutu akosa bino te ye mtasala idée ya kotia prince na kati ya terre jaune bakosa bino te terre jaune eza projet ya président Joseph Kabila wakenda atiki yango na mesa président na biso akoti Fati Beton aye kosekite mission ya kotia prince wapi na terre jaune tellement esengo ezalaki makasi pe bandeko ya mpasa se manifesta ki boye liboso ya caméra ya toleka na mbunda une émission par excellence. Esengo makasi temi maman Gisèle toko voter to soutenir la nyonso akama tembela simanda ko mwana quartier mwana libota esengo memeli biso na quartier na biso to ndisi biso na mokola lelo to sepeli makadi oza mabele mamendance pona pasa ya tongo na suka ya masolo ye moko maman Gisèle Moloni oyo basirnome ye matembele ya ndako pe soso ya sima ndako elongo na interfédéral ya MC balobaki boye baya ebele musala mutu moko okoka te donc so tosangani na baninga nanga na bandeko nango na koli na bango esika moko nayebi ke association na biso kokende liboso ezalaka boye ezalaka nde boye toza ba peuple bantu kozela ba campagne te po oya kokosa peuple na soso polo pe mbongo enfin que au régner pendant 5 ans ngonga oyo esengeli kozala pene ya peuple pona kosunga bango na ba besoin ya ndenge na ndenge oyo maman Gisèle Moloni azali kosala commune ya nsele eza komona na pe olamu na ye ekofuta po zambe ya likolo aza komona bana ya nsele bozala souple eyokani ye Tosongi siko totula na comment est-ce que maman Brigitte Wazali Molongani ya chef Patrick Moke chef coutumier village Tolinga pe sous groupement Mikondo comment est-ce que parce qu'on se soucier ko kabola bakaye ko sunga ba o bazala ba passe même au niveau de la justice c'est ça l'amour mon mboka doel na pas na Nalingana beta sete likamu oyo tozolo bela kinbo peto. Voilà. Le gouverneur de la ville il faut aluka moyen à nommer même ba chef ba quartier na ba chef ba venir ba jeune. Imaginez-vous. Mampaka ba umeli trop. Nana vandi na grandi na quartier na ngana ko cité comme te. Na bi chef de quartier te. Ba la kutu souté. Ba la souté d'abord à nommer ba jeune. À nommer ba jeune na ba chef ya ba quartier pe ba venir et koza d'abord moyen moko ya malamu ya ko diminuer pe to à chômage. Et après c'est que baraté que non ba chef de riz baza aussi ba premier agent immigration pe ya anner par rapport à sécurité. Toujours qu'il y a une identification. Voilà.
Toujours qu'il y a une identification, banan ba osala misala, ba tata wana te ba 60 ans. Hein? Bon, bazara ba chef bonani, pona gindoki ba kengi la quartier to zaranine. Tozo mona bangote. Tozo mona bangote. Et Dédé, toujours un aspect, il y a Kinbo Peto. La régie des eaux, il faut télémer la paix, ma camarade Bimso Bama, il y a balabala, à l'andelaka, à Salaboy, à s'impliquer, na asunga gouverneur. Maï zo bimato fouta qui fartir, mais tant que zo bimana balabala, ba yeba katio maï, au fouti aman. Parce que ba maï peso bebi sa balabala est belé. Comment on peut bamsou à message ngungi niveau ngungi to yeba ki tena ki chasse comme il est là. Taquer pe sikoyo ba konzi to taper population na biso to mo chuter vraiment dans 30 secondes. Tant comportement population ba mesana vous la lokola vous le beta le beta mais sous ba fond ba faux sceptique na bango ba boki ba poubelle bona babala est-ce que tout on est faut que Jacqueline Ngobila kaka la faiblesse de l'état congolais yango onati na lobaki ya wa gouverner il faut à la régulateur. Il faut mesurer ça là. Il faut même tous la police environnementale. Police na bambo comme Zali. Une police environnementale azali. Oazola ni la même condition hygiénique ya mama pangu. Batogène ko bakufa kala ba mona soutien service na ba c'est la rati lelo. Mawa mingi. Obike ngungu comme la qui chasse Zarabo était na kala. Mais c'est comment la population se comporter mal. Alors conseil nous grouper sa population parce que eux mission civisme mais beaucoup plus. Population il faut avoir conscience. Voilà. Parce que bison dem dova na babali wana. To mona bango nyos ba koma nyo bango nyos ba ke vana bango ba gombe. Bison ne dozo souffrir. Il faut avoir conscience. Et ma condition de vie na biso. Il faut to bongise sika to fandi. C'est très important. Donc quand on a dit ça to ko bongise c'est un problème que Jacqueline Ngobila mbaka et mon côté Zalia encore biso malgré ya za côté ba kabete ba finance ba mbongo qui s'est fait monana. Parce que ba mbongo le ko aider ko ba commune ba engin et puis que les communes ba produit en pour la commune commune mais c'est entre ta bisope d'abord population tout porter un plus ça que non on est prêt à kosunga ba konzi par rapport aussi à comportement la biso et par rapport aussi à ma caméra ba poubelle et autres alors on a une minute tout clôturer la bilan ça l'analyse la responsabilité est partagée entre le gouverneur et le gouvernant. Voilà. Ndeko Jantini Ngobila zwa mkumba na yo ya Kishasa oyo ndimaki ngana zalaka mkola élection ya ba gouverneur. Voilà. To mona ndeko atu azalaki ndeko Magloire Kabemba ba projet to landa ba projet moko na moko yo ndimaki obimaki esika wana toute autorité vient de Dieu prouver biso soki sagesse ndezo zanga to intelligence senga na nzamba pesa ki bokonzi wana asunga yo et puis biso population to kosunga yo ba kinwa approcher biso voilà to sunga yo ndeko Gracien Tsakala mon frère du plateau sunga yo conseiller politique sunga ndeko Jantini Ngobila voilà bon pesa e ba conseiller malam ezate que tout monde rabino kala ba conseiller ya héritier na ba conseiller ya ba wera ba conseiller pardon ba conseiller ba jibe ba kofi bole kisatana ko raisonner nini bokoki ko sala kini ezonga monde kimboka mondele ndenge zala kini bopeto voilà et nous zala kini bo soto voilà. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés au terme de cette belle et grande émission par excellence. C'est tous les calambondo de Soli Makambo Tali Monamboka Moïse Katumi Chapo de Sololi na Makambo Etali état de Serge de Soli Makambo Tali Kin Bopeto malgré les cambo la gratuité de l'enseignement le loyo dans la colo bakala malgré tout sous tête comme la souka et comme ils sont ni na ba parents continue na ban na école gratuite. C'est comme si ba la bamba qui va école privée ba ça ba parents bazo beaucoup là-bas na malamu. Mais or gratuité et enseignement est constitutionnel. Alors, tout le monde en tout cas, bon, trouver compromis dans l'amiable entre les deux parties de manière que gratuité et enseignement est comme le Komoko et comme on a mis ça partout. Nous avons Doel, prochainement, pour sur la Makambo, Italie, social, gratuité, tout le gars qui t'a flashé le Ramouké. Trouve vraiment un souk comme on a Doel. Ba politicien, n'engagez pas bazo s'inquiéter pour la maramba seni. Bastambola paix, ba marché paix pour la maramba gratuité, ba la biso bazo tangate. Voilà. Ya bango baza na États-Unis, baza na Turquie, baza wapi. Hein? Makambu ya gratuité pe bokota yango bolobela ngo ndenge bozo sala mama seni. Tolembi bana na biso bazo tanga te. Ya bino batanga na bekolo te eza gratuité wana. Voilà. Ndeko Tony, mwana na homo tanga na EPD, voilà. To EP1. Sunga bansenia, sunga bana na biso batanga. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Poupon Ikoma. Merci à Mboka Ziko Mayamba. Merci à Benjamin Kilunga. Merci à Laurent Sikere. Merci à Mboka David Inge. Nous allons nous prochainement toujours dans le cadre de l'émission Autour de Kalambonda et restez branchés sur les restes du programme. Il y a Absi Télévision. Merci beaucoup.